Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. En tout cas, les lots n'avaient qu'à participer à l'émission et à réflexion. En tout cas, semaine où par rapport à thème où epesa melakinga likambuya est-ce que okoki kotinda moi si na en Afrique yo otikali na ndaku otikali na mboka mususu moi si akei na Afrique na bana ou encore peut-être bana bazate moi si akei moko yo otikali. Personnellement, je pense que ezo dépendre na ba raison oyo et ça li que moi si akende na bana mobali atikala toyebi que ba réalité eza ebele. Chaque famille est dans la réalité nango. Okebi pété maman kaka mutazaki bakangisa eka mbongo ya maman na ya bana mbongo ya billet papa azwi mbongo ya billet te siko to ça net ndengeni maman ozala obligé akende kaka ce qui est prévu que na moment wana ba kende et que papa aza souple apesi permission le bim ah maman ce qui bongo yo kende na bana et ko ça nango pe lo côté ngana kotikala ce qui na zui na koki pe kolanda bino et ça n'a pas de problème te ponanga na ka oyo alors na ka mususu eza que papa koki ozala pe ke musala na ye et permettre yete ba kendenzela moko na mwasi na bana akosala ndenge nini akozala obligé atikala po akende musala peut-être asenga ki congé ba congé et pimeli ba congé. Ou bien peut-être à saler d'aba congé na nyonso et sali que période oyo moi si na bana il faut ba kende congé na Afrique et sali que ya tikala donc on a autant que le bana e bande l'introduction nanga ezo dépendre na ba raison o et sali que maman a kende na bana papa atikala mususu pe ko ozala papa beza na mibali mususu balingana na bango so asi aye poto pona kokita Afrique ekoma ya matindika ekoma pona ya koma au monde Afrique lokole lo musubi bali mususu baza bongo ba témoignage ezali ngana kozonga esuku na te makambo ezoleka kuna na kozonga lisusu te eza na ba vie mususu wana ba pota ba beta ba 40 ans ba kita kisasa te car moi si mutasala ba aller et tout ou peut-être mobali alingana esuku kita Afrique te vu il y a la condition de vie ezala kuna et comment ko bangisa e. Il y a des gens comme ça. Donc, réflexion en tout cas dans les mais qu'on décortiquer un peu partout pour que moutounion sort à mécanique se retrouver. Et puis là on se dit que et koki ko zala pe mabe parce que moi c'est tant accueilli au moko pour Bible le lobby que on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Nzamba a unir bino. Si ko bino vous sali vacances et vous tracé ba vacances na bino, ba voyage na bino. Papa tikala yo okende na bana siko tango ba posa nzoto ko ya bo sala ndenge ni surtout ba voyage o ya ba 1 mois 2 mois pour yana ba tumsu ba kenda kama kasia akei 1 mois 2 mois papa o sala ndenge ni maman o sala ndenge ni ya o moni ke babilo wana pe mususu ceux qui couple eza solidité et quand ça rappelle mbutu et quand ça rappelle infidélité et quand ça rappelle makambo ebele ya malamu te soki couple eza vraiment affermité eza unité eza pe na bonzambe te je précise. Donc j'espère que vous comprendre na réflexion oyo na pesi merci beaucoup ma maman Rebecca aime le prince yem tamimela kinga ngwa lobi mama Kimia pesa biso likanisi na yo na likambu oyo. Vraiment, on a payé merci beaucoup na papa Lumière Kambulu, hein, papa Lumière Kambulu vraiment. Nzamba pambola on a ba idée kitoko nzamba pambola o to pamboli chaîne yo et kende liboso. Voilà pour na lelo na suki awa. On se retrouve peut-être prochainement na réflexion ou si Dieu le permet. Bye bye, c'était bel et bien Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP.